Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate bandeko nanga. Mokili mutu pasi elobata bandeko mosusu keno. Satan penza azalaka Congolais. Batu mosusu bazolo babongo. Pona ki mutema mabe na biso ba Congolais eleki. Ki mutema na biso mabe bandeko nanga na ebite to placer yango wapi. To pesa yango kombo nini. To salaka ndenge nini na ki mutema mabe ya biso ba Congolais bandeko nangai. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, quand denge boyebi na memeli bino lelo lisusu Naomi Barcelone na mobali na ye bandeko nanga kaka ndenge makambo ezotambola nango mbutu na ba réseaux sociaux pas possible makambo ezotambola bongo yango biso pe toye bino moko boyebi Étoiline Inès TV soki video ya sika ekoti seke makambo pe ya sika ekoti toya kaka aboite ke non dans les vides toye kaka parce que tozana posa rosala ba vidéo te toya ka soki likambo eza bandeko nanga yango tosala ka ke non to fongola ba caméra na biso toya ko beta masolo makambo eza ya pasi bandeko nanga avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo et ozala bien na nous sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba conseil pas possible, chaîne moko ya ba analyse et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga makambo bongo ezalaka bien nanu ozu penza kiti na yo ovandi. Zwa penza kiti na yo na système ya bien ovandi na pete nyonso. Bafani ya Naomi Barcelone. Est-ce que boza na otu na bino na système bien. Bafani ya mama formidable mama Android na biso. Boza soki boza boko makaka oye tozali na système bien. Bozo bakiti na bino bovanda, botia mwa mai na bino pembeni, mwa sucre na bino pembeni, mwa jus na bino ezanga kate. Kote mosusu baliaka kaka. Bande kona yebisaka bino baliaka kaka car on ne sait jamais. Mokili ozana ba surprise ebeli hein. Tia mwa fufu na yo kuna, tia mwa kwanga na yo kuna, tia mwa musunyi. Tia mwa mbisi ya kukauka, mbisi ya supu, mbisi ya kukalinga, mwa legume na yo soki matembele, soki pondu, soki nini, yo moko kaka. Kote mosusu liaka, kote mosusu melaka, kote mosusu landaka pe oyo ya bino. Tantine na bino, mama na bino, meme na bino, mama kulutu na bino, tata mwasi na bino, mama leki na bino, na kombo surtout ya nani? Kombo ezalaka moko, kombo ya Étoiline Inès TV na système moko ya Tokos makasi. Bande konanga nini eza à la une makambo nini ezoleka na Naomi Barcelone. Bande konanga toutaki kolanda ba mbutu oyo elekaki sur les réseaux sociaux pona Barcelone. Barcelone akendaki na Paris kandenge ezalaka après 5 mois Barcelone ayaki kozonga. Na kozonga na ye wana tango azongaki na passeport française bande konangai ayaki kolakisa ngo sur les réseaux sociaux. Tango kaka ba mama ya poto ba monaki passeport wana mbala moko bakendaki kofunda Barcelone na police ya France
pona bango bakanisaki ke non peut-être Barcelone atrikaki yango azwaki mukanda na pete nyonso vu que eza na bato ebele basali ba 20 ans na bapoto bazalaka na mikanda te basali ba 10 ans na ba 15 ans baza na mikanda te yango ba mosusu bandeko nanga bakendaki kofunda Naomi Barcelone. Et du coup kolandela makambo wana j'espère que ebele ya bato déjà tolandaki ba audio wana na chaîne nanga kaka ndeko na biso moko ya ba oyo bakendaki kofunda Barcelone selon ye ba explication na ya lobi nakendaki kofunda Barcelone te ke non parce que atrikaki passeport to ndenge ezalaka ka boyeboye te nakendaki kofunda ye pona Lolendo ya Barcelone na kivantar na ye yango tokendaki kofunda ye bandeko nanga communauté na biso tozana motema mabe yango kandenge na lobaki na ebandeli ndeko moko abengaki nga lobi te Satan azalaka nde Congolais tolinganaka te bandeko nanga na communauté na biso bolingo ezate yango tozotielanaka ba poison kilikili yango bazobwakela bato mosusu bambasu kilikili pona nini na kimutema mabe okendo funda mutu kaka pona passeport bandeko na lobakango chaque jour surtout na chaîne na biso mutu na mutu azalaka na étoile na ye étoile na yo ezate ke non eza yango pe étoile andeko na yo to ya camarade na yo to ya voisin to voisine na yo te ndenge to botama mutu na mutu azalaka na étoile na ye soki peut-être makambo ya mukanda na yo ezoumela soki mutu mosusu pe aye aza na étoile na ye ya mbangu ekoumela nango te parce que aza mutu aza na étoile na ye zo briller bandeko nanga moye biloko na ye oumela ezate. Et puis elo mosusu photo yebaka peut-être mukanda ya Naomi Barcelone e umela kite parce que zala kitana ye azela ki penza tana ye ngonga na ye ekoka pour que ebima mais batu mosusu balinga kaka peut-être tana yo nanu ekokite ozo forcer kama kambono parce que naza na poto 20 ans déjà yango naza na mukanda te ye Barcelone ka lelo aye azui mukanda est-ce que tango yo kenda ki poto osenga ki volonté ya Nzambe lelo batu mosusu bazo voyager ka en désordre parce que kaka batu ba ye baki naza na poto bandeko nanga voyage nyonso avo voyage aka tuna nanu volonté ya Nzambe soki eza volonté ya Nzambe bandeko nanga soki eza volonté ya Nzambe omona makambo nyonso bando sala e bando simba mais soki eza volonté ya Nzambe te yango komona okena yo kandenge voyager par force ozokende kuna place okendaki makambo zo simba ka te des années batu o ba esika makambo na bango ekomi ko simba et puis ki mutema mabe ekomi ko bota yo. Pourquoi? Parce que yo voyage qui sans volonté ya Nzambe. Totika ki mutema mabe bandeko nanga na communauté na biso. Bandeko nanga nouvelle ya kitoko o na yaki ko informer bino penza lelo eza que Barcelone Naomi azane na France. Alakisaki d'ailleurs biso photo vidéo na ye moko na ba TikTok moyen na tia yango bandeko nanga ezalaki te talaka YouTube ba principe eza nango ebele ya babilo mosusu totia kate. Mais namona ki nga namona ki pona bino nga moko namona ki vidéo wana en tout cas très heureuse très joyeuse azo tambola na lolendo na nyonso azo tambola na kivantar na nyonso mama mutu na tana ye mutu na ngonga na ye pasteur Moïse Mbi ayembaki yango mutu na ngonga na ye bandeko nanga bomata bokiteza ngonga ya Barcelone soki moninga azwi to betele ye maboko ya biso pe koya okendo funda mutu kaka parce que aza lolendo ya Naomi Barcelone ezalaka depuis kala depuis babota ye azala na ye bongo kivantar na ye azalaka na ye bongo wana penza nde ezalaka vi na ye ezateke abakisaka te wana penza nde ezalaka Barcelone. Batu mosusu bandeko nanga to sabitua kaka osabitue na ye kaka ke no mutoyo to matato kita ozalaka ka bongo akoshanja ka pete batu mosusu bazalaka bongo batu mosusu peut-être avec l'aide du Saint-Esprit ndo moni mutu mosusu a changer mais batu mosusu ata soki ayebi Nzambe ndenge nini batre mosusu ekufaka nango te etikala ka wana pu etikali. Est-ce que boyebi ki Barcelone o papa na yazaki pasteur Barcelone o papa na ye penza papa o ya bota Barcelone avant akufa papa na yazaki pasteur
bandeko nanga totika ki motema mabe na minute oyo Barcelone aza na ye bien na kati ya France azo vivre na ye bien bisengo ye na mobali na ye na mwana na ye retrouvaille donc na système moko ya kitoko wapi wana penza bolingo na bango ezokola bolingo moko ya tonga bato mibale balingana bazalaki bana mike Barcelone na mobali na ye kutu ye na mobali na ye balingana kina va mobali na ye kutu avaje poto balingana kina bango na kino donc bolingo na bango penza ezalaki oyo tolobaka na biso bolingo moko ya subui baswali baloba bongo soki baswali baza awa bazolanda biso bokomela biso kaka bolingo atongo na swali baloba nini bokomela biso na système moko ya bien biso tolingana na biso koyekola balangi nyonso na système ya kitoko bandeko na ngai. Donc Barcelone na minute oyo aza na Paris alobi kuna malili nde likambo kuna malili penza nde likambo batu o nyonso baza na France boyebisa biso nanu kuna malili nde likambo wana bomelaka ba café na bati bolataka ba tricot ya kitoko nga na boya kananga ba abonné na nga ke no mama étoiline mikolo na bandolanda yo te parce que na belaki nalinga nanga bongo te bo se protégeaka tango olandaka nga tia moi tricot na yo soki malili eza tia moi tricot na yo na système ya bien système penza ya kitoko kando tolobaka système penza ya kitoko otie tricot na yo bandeko nanga totika nde ki motema mabe communauté na biso ki motema mabe donc eza presque likolo bato ebele baza na motema mabe moko pas possible bato ebele toza na motema mabe moko pas possible okende penza kofunda mutu bakanga ye to ba refoule ye kaka parce que aza lolendo aza mutu avantage bandeko nanga bilo mosusu totikaka nga nalobaka bamaka mosusu avant salela moninga mabe yo nanu omitia na place ya moninga na yo wana omituna soki ezalaki nga baosalela nga boye est-ce que nalingaki na beta maboko nalingaki na sepela soki yo kolinga teke bato baya kosalela yo bongo kosalela ngo moninga na yo te parce que eza bien te ezaki motema mabe moko mal placé ezaki jalousie moko mal placé et puis elo mosusu ifo boyeba kandenge nalobaki na émission wana mosusu Barcelone aza star bandeko nanga bandeko na biso ya ba star makambo na bango nyonso basalaka ngo ifo kaka ekende public baza na ba abonné ebele nalobaka nanga chaque jour ba abonné mosusu basololaka baobetela na masolo boye mataki ekitaki ezongaki boye mais eza na ba mosusu bazalaka na ba numéro de téléphone te siko moyen na bango ya communiquer ezala kaka na ba page na bango ya ba Facebook na ba TikTok eza place mutu nyonso tu amonaka siko soyi baza na nouvelle moko boye normalement il faut ka baya ko partager yango en public il faut kaka baya ko partager yango en public batu nyonso ba mona soki mutu aye ko partager passeport na ye en public lolende eza wapi to ki vantar eza wapi bandeko na ngai na omona na nga te totika ndeki motema mabe mutu na mutu aza na ta na ye mutu na mutu aza na ngonga na ye mutu na mutu pe aza na makambo na ye ndenge toyaki na se ya moi ka ndenge nalobaki na émission na nga moko ke toza ba pèlerin sur cette terre vanité de vanité tout est vanité tomata tokita toza ba pèlerin alors bandeko na nga mutu na mutu ayaki na mission na ye sur cette terre mutu na mutu penza ayaki na mission na ye na se ya moi siko mission na yo ozo salango ozo landelango to mission na yo eza kaka kokendo funda ka baninga mission na yo eza kaka kotiela ka baninga ba poison to mission na yo eza kaka kozalaka na jalousie moko mal placé pona baninga to eza ndenge nini bandeko nanga totika ki motema mabe lelo to lobi Zambia akoki koya bengi yo liwa eprometraka te liwa eyaka neti surprise moko boye okolala na yo zana ba programme na yo ke no lobi na okende place boye na osala boye mais olali olamuki na yo te okufi ba projet na yo nyonso eke na mai batu mosusu okepe na ba projet na yo ka ndenge olalaki kozo osilisi na ba projet na yo na kozonga ndako batu mosusu tomona kaka kwei akufi batu mosusu peut-être accident de circulation mutu akufi
Batu mosusu ka mutu mutu ebetinga na kende nani ko se reposer nde ko kende na ko kende. Alors to tika ki mutema mabe yango na loba nanga chaque jour ezalaka bien ko kende place matanga ezaki ko kende place à fête. Pourquoi? Parce que na place à matanga okoye ko la biloko ebele ke non na se ya moi na nzala nga mupaya nazala bien nazala na mutema malamu pona bandeko mosusu. Mais ce que ke place à fête et ozalaka kodunda na kodunda kobina na kobina komela de komela obosana te obosana na yo ke non nazala nga mupaya na se ya moyo kobosana na yo. Parce que wana ozomona déjà lobby na yo ndenge kozala yo pe ndenge nino ko organiser fête. Bandeko nanga totika ki mutema mabe totika pe Barcelone Naomi Kimia totika ye Kimia. Pourquoi biso na communauté na biso to respectaka ba star na biso te? Pourquoi biso na communauté na biso to respectaka ba comédien na biso te? Yango eloba tan ndeko moko ke non il faut ba comédien pe babando kangisaka batu mosusu soki mutu aye kaka pona kofinga ye na osala eso makambo ya boye boye makambo moko eza bien te. Il faut normalement baya kokangisaka bango parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. To respecter ba comédien na biso te, to respecter ba star ya mboka na biso te. Eza bien te. Eza bien te bandeko nanga bino bozala mitema mabeke no Barcelone aza lolendo botika mwasi ya batu kimia mwana batu kimia mama ya batu pe kimia na système moko ya nini ya tokose makasi. Bandeko nanga naza nanga na suka na komi na suka penza ya mo partage na biso ya lilo na pesa bambote na ye moko Madame Kiyong depuis quelque part bambote nanga na ye moko Linda Bukulu pourquoi pas Maman Hermeline Maman Vicky Mbonzo depuis Sénégal ye moko Maman Vicky depuis États-Unis Maman Germaine depuis États-Unis na pesi bino bambote na système moko ya tokos makasi. Bye bye la famille, bye 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 et à la prochaine.